Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours na masolo ya mapango. En tout cas, bo ebisa kibiso tozonga plaza, tozali susu na kata plaza, toujours pour nous satisfaire ba besoin na bino ba abonné ya la personnalité TV. Kaka ndenge tolingaka bino trop, ndenge pe bino bolela biso ya trop. Donc yango to salara toujours ezaka bosenga na bino po bosenga na bino yango nde salara ke biso na kata la personnalité TV to sala mosala toujours kitoko mbala moko na pesi ba mbote na Arlette Matoko Liswa Nzambe ba diva wa Soudia Givwa Mama Boko Bonk na kata London City, sans oublier mère boss ya la personnalité TV Mama Doris Lema Fumu na Gazamo général Kimbambu. En tout cas ba mbote ya trop na bino nyonso pe balandi nyonso ya la personnalité TV toza déjà na kata plaza to bandi mosala karandenge to salaka esiko nazali eza non loin na Macadam, donc ezali troisième parcelle soza Macadam au compte troisième parcelle au komi na simananga eza na Macadam na sur bozomona déjà na bilili mituka ndenge zoleka batunde bazoleka ba moto ndenge ezoleka na donc portail wana rouge au bozomona na musika eza pe na maison commerciale liboso na yango yango nde ezali à vente. Donc na sur bozomona environnement eza très bien mabele eza plat yom tozo luka pene pene ya prince bino batu bozo benga toza na besoin tozwa pene pene ya prince, donc toza penza pene pene ya Macadam na ebandel kaka émission na biso, donc tozo kota déjà pour tolakisa bino ba image ya place otozali yango yo lopango yango yo ezali clôturé, ezali clôturé dans mona courant ezali donc tobeta masolo ya couranté to mona ipe mai ezali pene pene na sir na bililo bozwa ki na mo musika bomona ki mai ezali pene, donc sans plus tarder tozo kota directement papa na biso abeta masolo mbote papa na mbote maman. Lelo tozongi suswawa na kata plaza, donc eza bosenga ya ba abonné à la personnalité TV ndesali tozonga li suswawa beta no masolo koto eza ndengeni lopango yango bozomona toujours ndenge na la bomona kana bilili toujours papa bayi aza toujours en forme pour aza na posa na bino boya bokita na mabele na mboka na bino yango toujours to l'accès mapango ndenge boza komona lopango eza clôturé 20 sur 21 eza na ndako ya deux chambres, salon, cuisine, salle de bain, paysan la carte annexe, mourir la carte, maison commerciale, n'engue besoin moi natole sena milili, clôturé, les portail, sur hôtel les atouts près na prince, troisième parcelle na Macadam, de okomo nango so ki bo CP là, boya kozwa biloko na carte mboka na bino puisque que ça la malamu. Olobi ezali 20 mètres sur 20 yango babandi yango combien bazosuka na bon, nous prenons au Yondebo Mone, à 35 à discuter, bah c'était mal à 30 mais nous surtout à Kamasolo, pe makila mutundenge, beaucoup y coûte na plus que ça marché. Ok, balobi batiango 35 000 à débattre. Ezali awa balocataire to bakolo lopango. Awa oui bazali balocataire na kati lopango oyo. Est-ce que bandi bakoki oyeba na deux chambres salon bakoto yo cuisine nyonso bafuta pe bakolo. Oyo ndenge ezali awa deux chambres salon cuisine salle de bain bafuta yango 150. Merci. Donc, Bandeko Balandi à la personnalité TV, n'a sur besoin de précision et pas il y a papa Nabuso courtier immobilier. Donc, on a tous autant là pour la collection Sabino et Oyo, ils allaient cuisine, ils allaient porter cuisine. Asir bozomona ndenge lopango ezali clôturé courant ezali et Oyo bozomona ezali annexe ezali annexe na liboso boye bazali na maison commerciale oyo ezali ndako bomoni balobi ezali na deux chambres cuisine tozotambola pour lakisa bino sima ndako ndenge ezali bango balobi 35 000 à
discuter. Donc bazosuka na 30 000 wana toza na sima eza pe na ba toilette ya libanda ba tongi pe déjà ba toilette na bango ya libanda. Donc lopango ezali clôturé bino bato bobenga ki plaza en tout cas toza vraiment na bosenga na bino tozozela bino toujours boya ebele. Donc bo s'abonner déjà bokota botala toza déjà na kati ya plaza. Donc lopango yango yo eza pe na placement ya bien kaka ndenge tolobi courant ezali mai pe ezali tozobenga bino kaka bandeko obozwi bilili ya mokona lelo. En tout cas bo hésiter te bosala ndenge tosalaka tozopekisa kaka eloko moko vraiment na bandeko babone na biso ya la personnalité TV. En tout cas tozali kobeta sete tobibo tika kozwa ba image okangi photo yo moko tamboli oye koluka keba okokuta na bato mabe so okuta na bango. En tout cas mbongo na yo ekei faut eza la personnalité TV. Donc yo mtolingi ozwa lopango benga na numéro oza affiché na se ya ba écran na yo ozwa mutu mosusu te ozwa mama Doris le mafumu na gaz ya la personnalité TV ndako sala que okuta na ba commissionnaire ya bien ozwa pe eloko na yo na ndenge ya kimia. En tout cas soko na la personnalité TV okoza jamais décider tozo benga bino boya ebele poto linga bino makasi. Tozo continuer toujours na kati ya plaza nebu que ba demande na bino yango mtesalaka musala na la personnalité TV et salema na sur na simananga bomoni banda ko ezali ba lopango ezali ba voisin bazotonga na kati ya plaza bazotonga bongo pona nini te biso pe to kotonga. Donc tozo bongisa kaka Congo ezaka pona ko bongisa mboka na biso Congo ezongela biso Kinshasa la belle. Donc tozo kota mbala moko toza nkati ya lopango place onion stu na telemi ezali avenue esika o batiki mutu oya kozwa lopango na sima wana abimela. Donc lopango ezalaki ya munene esi bakaboli yango na biteni mibale. Donc lokola esi bakaboli yango sa ko bomba mutu oyo akozwa awa ye akozwa awa na kati mutu akosomba ozwa anakati première position ici ekei lopango ebandi esika ndako wana esukeli ekeiti na babambu wana obozomona clôture moko eza wana ekei yango eye lisusu na clôture wana ti eye kosukela esika oyo na telemi. Esiko na telemeli eza vraiment esika lopango na biso esuki après yango ekei sikoyo tout droit obozomona ti na balabala. Donc lopango ezali ya munene mbala moko nazokotsa papa na biso toza na elelo akoba kobeta masolo penza na kati ya plaza na terrain vide oyo eza ndenge papa. Terrain vide oyo eza toujours na marché. Ndenge toujours tosala musala na biso ya bakourtier tozaka toujours kolakisa eloko oyo ezali na makambo nango nyonso tu eza normal ba document nango makambo nango tu oyo ezalaka ke esengaka ke oyo lopango sombi terrain yango ezala nde omoni lopango oyo ezali 18 mètres sur 20 nde tobandaki yango 25 000 à débattre. Soki boyokani na mokolo nango ezali na valeur bakoki suka nango ba 18 000. Mais le pango ndenge ezabwe peut-être bozo mona bilili mais bozo yeba tina te le pango ezalaka ke tango yo moni le pango apprécier yango po ote tonge loko na ya kitoko mwa bijou na lobi sima lobi bande kono ba sepela beba na no ba sepela et sengaka il faut avant tout yo kocha le bord na poche pour bimisa mbongo il faut ko vérifier ba document nini oya zanango soki azali cadastre comme na cadastre soki pe azali na fiche parcellaire ndebo comme na commune bien na bureau du quartier yango yo mona ka ke biso ba kote to saka na valeur tango to moni ba document za OK nde na yo ka ke sengo ndeko na nga sombi eloko azali pe na kimia atongi pe eloko ya kimia. Ok, wana ezalaki maloba ya papa na biso commissionnaire. Donc bomoni terrain na kati ya plaza eza terrain vide. Bino bato bobenga kanga za besoin ya terrain vide pona tonganga moko. Donc tozo benga bino bomona na bilili ba voisin bazotonga. Donc plaza ezali vraiment cité moko eza kitoko na sir tozo bima environnement nango yango wana
ndenge bozomona ba voisin bazotonga donc yo pe sombi terrain vide na yo bio symbole loko no ya kanda lokwa ba voisin en tout cas au symbole so po lobi tenga na koleka bango ezo dépendre kaka na binomoko balobi terrain ezali ya 18 mètres sur 20 donc bazo benga kaka bino boya wana environnement les environnements za lolenge ba voisin tozo lakisa bino ndenge ni ba voisin batongi bino atubolela kalela kaote ngana to na osomba ndenge ni est-ce que place on osomba ba voisin bazali en tout cas ba voisin bangwana bazali ba voisin bazali donc tozo benga bino terrain ya wana tolakisi bino babisuka nango 18 000 yaya soki liste ya dot bazo discuter mbongo opo bapesa babala mwasi bazo discuter pona ninte lopango donc c'est que pe lopango toko discuter dans des balobaka ezali kambo ya mosombi na moteki biso tokolo ba 18 000 mayo tango yabwe osololi masolo esimbeli yo donc tozo benga bino boya vraiment ebele bo hésiter na elo côté donc lopango yango wana lopango yango yo bozomona donc na sima na ngai esiko na telemi yango wana nde lopango toza toujours na kati ya plaza na siro zaki bosenga na bino bandeko bozali banda yango tosali makasi ya kokoma ya kotalisa bino na siro bozomona ba voisin ndenge bazali pona lobate ke esika na zui voisin zatete esika ozui voisin azali donc babiloko bien ezotongama en plus eloko opeto yeli otozokota na siro bozala jamais desi sepela vraiment ko mona yango boko sepela ko landa yango tozokota po bomona tuza déjà kati lopango yango onyoso bozomona ezali lopango yango yo bomoni eza nox oyo ezali ndako moko eza inachevé ma ezali en étage eza niveau moko asiro bomoni na bilili eza déjà parcelle moko clôturé oyo tokotia penza ba commentaire ya ebelete tokomata tolakisa bino vraiment bomona botala mbote mama mbote ya tomoni lopango tomoni ndaku bandeko baza na libanda nde batinda biso to ya na plaza bamona bisika ezali o bazoteka betano masolo abatika ah baté $70 000 à débattre hein bon za masolo soki boko sepela nango to pesa numéro bo solo na kolo nango mako esa no suka prix nango ya suka sikoyo awa ezo mesurer combien de mètres ah eza 12 mètres sur 15 12 mètres sur 15 12 mètres sur 15 ok donc lopango yango yo bapesi déjà pris nango babi 70 000 à discuter eza lisolo ya mosombi na moteki donc ça malembe pona kolekisa bino ndenge ni lopango ezali balobi ezali 12 mètres sur 15 ma lopango eza monene eza na placement pe ya bien na siro ndenge bozolanda a nyonso eza lopango oyo ezali porte pe mosusu tozotambola po tolakisa na bandeko bao bazali na bosenga ya ndako deja batonga yango wana awa ezali sima ya ndako oui tomoni bauti kotala bauti komesurer bauti koverifier na mwa moke lopango balobi ezali 15 mètres sur 20 mètres donc ezali 15 sur 20 onyonso tu bozomona ezali lopango donc eza inachevé na sir bozomona ndenge ezaleli atoza sima ndako donc lopango mobimba nde bazoteka na ndako atoza na sima ndako awa tozali na sima toza mopanzi ndako donc tolongwe na sima tokomi mopanzi tozolakisa bino toujours bomona ezali parcelle moko eza clôturé batie yango 70 000 à discuter babeza lisolo ya mosombi na moteki eza pe mosika te na makadam ezali pe na anox o bozomona wana na bilili
bozomona bilili donc courant ezali et mai yo moko obenga okobenda mai donc eza ici déjà eza inachevé mais bato bazofanda déjà na sur bozomona penza na bilili babi ezali 15 mètres sur 20 donc prix nango ezali 70 000 à discuter na sur wana bazobenda likolo tozotambola déjà mpona kolakisa bino likolo wana tozalaki na se sikoyo tokomi likolo tozolakisa bino na bilili ndenge ndako etongami déjà donc etikali na babiloko mpenza ya grave te oyo bokobakisa awa oyo ezali chambre na sur place où ezaki na likanisi ya douche na salle de bain habité wana nga moto azoloba ndenge na moni ba tongeli en tout cas donc nyonso ezali kati ya ndako na likolo awa pe ezali chambre mosusu obozomona ba voisin bango wana do tozana likolo tozomona ba voisin misu baza likolo misu baza na se na sur bozomona do bozala jamais dessus babi 70 000 à discuter donc tina ti toko discuter pour moi si ba discutaka donc tozotambola pona lakisa bino yango yo donc bozomona na bilili wana ezali bilili ya ndako ezali likolo toza likolo penza toza likolo tozolakisa bino toujours ok na sur yango oyo awa ezali couloir na sur bomoni ezali donc eza penza na mosala ya malonga penza te ya kosala eza tolo déjà etikali kaka plafond na mwa bafinissage ya mike soko otia caro otie so pomoni ke okopave kaka nanu otia nanu caro te en tout cas ezo dépendre na possibilité na yo awa ezali esika oyo okoki kozwela mwa mopepe kotalaka mwa bavoisin kotala balabala en tout cas na sur bozomona place nyonso bavoisin bazali bomona ndenge batongi na ngambo nango eza pe na esika mo bateka mituka na sur bomona ba mituka eza wana ebele donc tozobenga bino boya ebele na kati ya la personnalité TV bozala jamais déçu po etinda na bino yango mtesalaka mosala na biso donc toza na kati ya plaza tobengi bino toujours boya donc bokota ebele environnement yango obozomona ya plaza environnement yango yo environnement ezali kitoko penza bato bazali ba voisin bazali bazotonga ndenge kaka bozomona bandako sika penza et puis ya kitoko ezotonga na kati ya plaza donc bandako sika bandako pe ya kitoko ya propre donc yango tozobenga bino kaka boya toza déjà na kati ya lopango parce que ezali non clôturé toza na kati ya lopango oyo balobi ezali na mesure ya 15 sur 20 mètres tardé tozo beta mbala moko masolo na mama beta masolo na bandako bomoni eza na kati ya lopango mama beta masolo aweza bon aweza lopango bazoteka dimension nango eza 15 mètres sur 20 et na ndako à 3 portes ba locataire baza déjà ba locataire bakoto bafuta pe bakombe po mutu mususu alingi ya osomba atonga mo bandako na ba locataire locataire na chambre salon to futa ba 50 60 chambre salon so comme ba deux chambres tonyango propre ba 80 à 100 siko bango batiango combien batie 30 000 à débattre 30 000 à débattre donc ezali solo ya mosombi na moteki ya lisolo mosombi na moteki ok siko awa lopango eza un problème te eza un problème te kolo nango mo azoteka aza penza sur place soki masolo to benga ya ko ya rapide ok bandeko balandi tozotambola mpona kolakisa bino na ser boyoki babi batie 30 000 à discuter eza lisolo ya mosombi na moteki eza na bandako bomoni ndako bomoni eza kokanga na bandako bomoni wana donc eza lokola 3 portes eza 3 portes espace ezali espace penza ezali monene wana tozaki na balabala tokoti na lopango donc espace
ezali tozolakisa bino siko esika ebandeli parce que parti mosusu donc ndambu ya nzete wana kuna oyo bozomona na bilili yango wana eza esika lopango ebandi epuis eza na elembo ya libanga oyo ti na batolo wana oyo bozomona donc bozwi libanga oyo tout droit nango ti na batolo wana nde esika ebandeli na bandako obomoni bazoteka. Donc toza na kati ya plaza tozobenga bino boya ebele babi plaza tambula ebeti 3 jours mabele ezalaka kitoko. Donc tozobenga bino boya ebele botika nde baje ya kokanga bafoto wana nde topekisi tobengi bino karaboya. Tozo continuer na sir na bilili ya wana bozomona ndako déjà ezali 2 portes eza ndako ya 2 chambres salon cuisine na 2 chambres. Donc bozomona tya na bilili ndenge ezaleli tobetaka masolo na libanda tokokota biso mais tobeta masolo po bomona déjà eza non clôtureux et papa continuer na biso masolo côté ezali bon toujours masolo a ezoke nango bien nde boyebi kaka tosololaka toujours tolemba mpe kolakisa te toza na bezo bomonaka mpo boza moko te boza ebele tant toyebake boza seke boza ebele fo bomonaka mutu na mutu akozala na gu na ye oyo asengeli kosepela nango. Awa tozali na 15 mètres sur 17 eza na ndako ndenge mama esi bino wana eza des portes pango eza bien mais eza non clôturé soko ye osepeli na lopango sombi okoyotya clôture na selon gu na mpe na aspect na ndenge olingi okoki po ya komodifie selon bino. Lopango awa tobandi yango lopango na biso awa tobandi yango na 18 ya discuter tozotelema nango na 15 nyonso tozalaka masolo mwasi ata bapesi ye mobali asepeli na mwasi bapesi ye facture adéclara kaka akakoli mpasi bakoyokana na famille wana bayokani masolo mpe kesimba kaka nyonso makambo yango wana donc nyonso makambo kinelengi donc Kinshasa mboka elengi nasi wana totambola tozotambola po tolakisa bino lopango ndenge ezali tozokende direct na nsima lopango miro bozomona wana yango nde kaboli biso na bavoisin kaboli biso wana ezali nsima ya ndako ezali nsima oyo bozomona na bilili batolo wana kuna oyo bomona na suka yango nde ezali suka ya lopango na biso pe eye lisusu ti na batolo bozomona na mopanzi na ngai wana yango nde ekaboli biso na bavoisin tozobima déjà po bomoni déjà donc commentaire ya kotia eza te toza toujours na kati ya plaza donc wana ezali paysage ya plaza oyo bozomona na bilili na mosika en tout cas paysage moko ya kitoko ndenge bozomona kaka donc so tongi ndako étage ezala penza kitoko mingi tozobenga bino kaka tozobenga bino toza na kati ya plaza donc la personnalité TV na kati ya plaza donc tozobenga bino boyebele mbokelengi biso ti na ti tozokoba mosalaka ndenge tolakana na bino toujours donc boya ebele balobi batiango 18 000 à discuter donc boyebele. Merci ya trop na ba abonné nyonso ya la personnalité TV na fidélité na confiance na attachement au bozalaka nango toujours na kati ya la personnalité TV donc ba merci ya trop na metiti ma ingénieur ozaka toujours na sima ya caméra pour na kozula bino babilili ya kitoko. Merci na ba commissionnaire o batambwisaki biso na mokola lelo na kati ya plaza. Merci lisusu na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa Soudia Givwa mama Boko Bank na kati ya London City et sans oublier Arlette Matoko Liswa Nzambe et bongo pona nini te en tout cas yeso ki na bois qui était seke Marambwe baby melo ko Marambwe baby baraté mère boss et la personnalité TV mama Doris Lem en tout cas ba merci à trop na bino nyonso o bolandaka toujours la personnalité TV en tout cas tozo bisabino boko bako s'abonner biso
ti na ti Kinshasa elengi en tout cas tosa mosala kaka ndenge bozali kosenga na biso donc boko bakotia ba commentaire boko bakosenga donc ngonde ezo sala penza mosala na kati ya la personnalité TV botika la toujours branché scotché na kati ya la personnalité TV turo yo tozonga su na kati ya njili po bomona lisubilo na bino obosenga ki biso na bino en tout cas toza ensemble, il y a pas de souci.